Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ba tata pe ba mama toleki na etangi na biso misato pe bolimboli matei ya moto kende kuna to ko rappeler atina bandeko ba kotaki mwa sima mikando totangaki yambo totangaki na psaume de David loyembo ya Davidi ya tuku mitano to 50 1 à 6 tokene kotanga na mitano ya Mose to Deutéronome mukapo mitano nzela ya mbokino tukumi bale na moko Deutéronome chapitre 5 1 à 21 mikana na biso ya suka tokotanga lelo ezali bongo Josué chapitre 6 verset 12 à 16 et puis tokopumbuka toke kozwa verset 20. Yosua mukapo ya motoba nzela ya zomi na mibale kino zomi na sambo tupumbuki tokei na tukumibale tokoya compléter yango na Hébreu 11 30 ebeleyo mukapo ya zomi na moko nzela ya tukumisatu mukanda ya suka ya Daniel tokotanga ngo na kati ya Mateya na suka wana kozala nde conclusion na biso na mukanda ya Josué chapitre 6 12 à 16 puis 20 elobi boye totangi na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Josué se leva un bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel nous a livré la ville. » Kunana 20e verset, et le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Tout ça. Munazola kongese ye mwane mwanda pelela. Nzambe to tata simoniki mbangengani tukufudili funde na matondo kadi nkende zola kwa kuna kwa mbando kambano. Nge utukebele fuku ya mvimba tukelenge bonzo bafwa. Utusika mese munalendo kiange nzambe moyo. Beto bana bakunkamba yelu selemi tutombokele kumongwa kwa velela mpasivo. Tuizato wa malongi maku yekusadila. Nzambe to nsolo yizi kwa muno mwana kumpasivo ya longi la bana baku. Kina mewafwana ukadi muntu kakankwa masumu. Wiza wasadila muna mono. Kadi ngeimu bantu usadila. Nsamuza kutulombele biwa kama sikila mubeto. Nyanti kulute kuna nsukulu biko tudiatisa.
bonto bunankendezola kwaku munankono waseye mwane mwandavera. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimu santu ba tata ba maman tutangeli na kina ingala tutangeli pe na français nyonso anezali kaka mukanda ya bule. Loyembo tutangaki ezali ya 50 ekomamaki na libota ya Asaf. Ye Asafi azalaki mwana ya Berekia. Berekia nde azalaki moninga ya roi David. Nzoka nde Berekia azalaki na bana na misatu oyo bazali kopesa maboko na makambo etali koyemba kuna na royaume epa ya ndako ya mokonzi. Bazalaki ba chantre yango to waka libota ya Asaf ndenge tokolobaka pe libota ya Kore. Bango bazali koso banzembo ndenge lubami inspiré ndenge biso pe banzembo na biso ekozalaka inspiré nzambe nde mutu akopesaka. Na nzembo oyo Asaf azwaki ezali nzambe azali komilakisa po biso batu tango nyonso tokobelelaka nzambe na ngai ozali wapi, olobi nini, tala mpasi na mokili ozali wapi, pona nini vandi kimia. Oyo tokomona na eleko oyo na tango akala pe préoccupation oyo ezalaka. Nzambe aye koloba na Asaf vision ndoto azwi nzembo. Yawe nzambe na banzambe azali koloba lolenge nga na yo lelo tata Simoni Kimbangu Kiangani azali koloba abengisi mokili mobimba lelo nga na yo Kimbangisto tata Simoni Kimbangu Kiangani abengisi mokili mobimba banda epai moi ekobimaka ti epai moi ekolalaka. Elingi loba du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mokili mobimba boya na Yerusalem. Tokoyaka le 6 avril. Tokoyaka le 8 juillet. Tokoyaka le 12 octobre. Lelo le 6 juin, une grande particularité. Naba musicien oyo asalaka na bango kuna na likolo, dont le chef était Lucifer. Bitumba ekoyaka, matata ekoyaka, na bakengeli oyo azalaka na bango, ba surveillant, bitumba ekoyaki, matata ekoyaki. Tozali komona ngo lelo. Mbula oyo alobi redémarrage. Particularité à Yambo, ba musicien se mukili bobuta Yerusalem. Ozala nani etumbu te buta na Yerusalem. Ngai nzambe na kopesa ka bitumbu, ngai pe na kolongola bitumbu. Kuna na Sioni awa na Yerusalem. Donc mboka ya kitoko penza nzambe azali kongenga. Il brille. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, il brille. Ngana yoto mona kana misu te. Mais oba mona kana misu akotali na musika akokakutu te. Tellement il brille, c'est du feu. Nzambe na biso aye afandi niete. Alobaki na biso te. Silence oyo ngana lati. Silence on a lati ezanatine. Ça voudrait dire qu'il y a rendu niete. Kukanisa te que tant watali makambo ya yo songole te mpakalate ni avandi nie. Azali kolanda, azali kotala makambo mokili mobimba. Azali kotala mokili mobimba. Au moment où ngana yo tobuti Yerusalem masika, combien de gens ne meurent-ils pas? Bazali kokufa moko ya somo tala kuna na est nyonso wana étalier
atala ba gouvernement na biso na Angola na RC na Congo Brazzaville awa atala Afrique à Kotinda avant d'inyéter il travaille wana nde musala na ye biso tangona nzambe olobi nini ozali komona te biso ba musupe matongi e bandina mais franchement désordre aboy. Nzambe na biso avandi niete moto oyo ekoziki saka ezali kokende liboso na ye. Devant lui est le feu dévorant. Batata ba maman slogan to zali koloba ngwa. Kusimba kusimba ve. Kumeka kumeka ve. Yani kele tia. Nous pensons que c'est un slogan creux. Et ça slogan pambo. Mais c'est vraiment du feu. Oyo nyonso akoyaka na tembe aya ko bundisa papa si mokimbangi ngani ba mona ka ene moto liboso na bango. Il y a du feu. Impossible de s'approcher. Et le premier était na mo pepe ya somo ezingiye. Oyo aya ko affronter na liboso devant lui akuta na ka moto. Maintenant tout autour de lui il y a une tempête. Bon, tout autour de lui, banani bavandi wana, ngana yo. SPC, vanda simana ngai. Musicien, betelanga musique. Surveillant, kengela ngai. Muyembi, yembi langai. Pasteur, teyela nga bandimi. Zala pembi ngai. Biso nyonso to zingiye. Mais le zuko bosanake, ye azali tempête. Lorsque la tempête va souffler tout autour de lui, biso nyonso, apumbri biso. Il va nous rejeter. C'est une forte tempête, on résiste. Oyeko bundisa liboso, c'est un feu dévorant. Yo po zingi, oza pembe na ye, a copté yo. Yebaka te azali tempête. Azali tempête. C'est pourquoi lelo, yo, longwa. Vandanouan au siliki ndenge nini wana ngana zalaki pembe na yete aboyinga siku ndenge nini ubandiko chula bandiko finga suka na yango ekomema yo okomiso malade ekokomisa yo malade pona nini biso bakimangisi de komi boye le pouvoir awa naza pembeni ya mokonzi na nzambe. J'aurai le pouvoir. Na kozala na titre. Na kozala boye. J'aurai le pouvoir. Ce qui va pesu yangote. To ozalaki. Olongwe. Etumba e bandi. Et le konini kolata yo. Complexe. Ou abenga complexe d'Arpagon. Et le konini kolata yo. Ou abenga complexe de Deep. Moi ko limbola ngoni yonse ezali tango nako sakolo ya suka okoya ko koye na oba bengi syndrome du bris oba sala psychologie ba ko yibi makambwana ezali nini to lingi ko kangana kibobo konzi ko luka kibokonzi au point que okomi méchant na kati na motema na yo. Tout ce qui t'environne ba komba adversaire psychologie na yo essayer baby c'est une maladie, c'est un syndrome. Tu peux même tuer. Tu peux trahir. Tala makambo yampasi sana katina biso. Tozole ke ebete ke le Dieu auto zingi yazali tempête. Pour raison XY ya bunzambe na ye kende zonga kuna. Longwa pembe na ngai, longwa na malembe. Sala examen de conscience, zonga ki mundimi. Zongi sayona esika mususu oyo sengeli kasi tala lelo yiki ke kotna kati na lingomba pona nini bokonzi bozui mbongo c'est tout. Est-ce que tu es là qui wana kasi tondima ki ete et pas encore yesu to ekobik sa milimu vie éternelle. Est-ce que vie éternelle en penza nous aspirons encore à ça? Est-ce que nous aspirons encore véritablement à la vie éternelle? Mutuna ndo ambituna
abengi likolo pe mabele po ekoya kotala ndenge akosambisa bato na ye. Ndenge abengi si wana abengi po likolo ekotala ndenge akosambisa bato na ye. Elingi loba ete ndenge biso na biso tozali ko bisambisa biso na biso po na ye ezali pamba. La preuve, musicien yaka etumbu te yaka na lino mona yo aw nani so koloba, nani so koloba. Tala bolingo ya Nzambe, tala monene ya Nzambe. Alobi bosangisa bato na ngai, bosangisa bato na ngai oyo basalaka boyokani na ngai, babomelaki ngai banyama po nandima bango. Nous avons fait des holocaustes, des sacrifices, des retraites, tout ça, on a fait ça. Alingi, avant likambo ya suka eya biso nyonso tozala sika moko. Bana na ye baki mangiste, bandimi na ye tozala esika moko lisanga. Po alingi te likambo na tango koya ekuta biso na libanda. Likolo ezali ko sakola ete Nzambe azali bosembo. Ye moto akokata makambo. Jugement. Dernier mot. Ezali kaka na papa simo kibanga na moto mususu te. Tala musala ayaki. Yango na batata ba maman soyi tu dois donner un thème na matin na ngai elobi kaka to batela kimundimi na biso. To batela kimundimi na biso. Lelo yo bonité ba critiquer Nzambe na biso papa simo kibanga. Alobi toza bandimi. Tozali bandimi. Nous sommes des croyants. Allez, beaucoup moins la carte. Beaucoup moins la carte. Yabiso les banda lelo. Nous sommes des croyants. Batu bonité babeti mabako. Mais finalement, nous ne savons même pas ce que nous voulons. Nous ne savons plus ce que nous voulons. Tout ça banane. Qu'est-ce que bandimi? Traduisez mundimi. Mundimi ça veut dire chrétien. Mundimi ça veut dire croyant. C'est lui qui croit. Je crois en Jésus-Christ. Bakamati carte batie Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbang. Carte du croyant. Mabeza wapi. Batela kimundimi. Batela nde kimundimi. Biso nous tenons à yako batela kimu Christo. Mais tout ça dit que Christo puisque l'ingombe za yé. Mais yé Christo atinda kinde Papa Simon Kimbang ayako chevet enseignement na. Mbala mususu na Belgique. Tokei au Sambela na Belgique. 1997. Tout ça li moi désordre biso bakimangiste na temple ya bato ba catholique. Sango oyo apesa ki biso place aye a moni moi désordre, à regretter. Alors est-ce que vous êtes vraiment des kimangistes vous? Koko ya bino, Kimbangu. Moi mon père l'avait connu. Mon père l'avait connu, mon grand-père l'avait connu. Azalaki mutu ya sembo, ya kimia, ya désordre, ya bolingi. Mais bino makambo sali a vraiment na regretté mingi. Ayeko bakisa boy. D'abord bino bozo ya biso christianisme awo. Kasi christianisme mukanda biso tiaki kuna na Afrique. Boye la biso kimbangisme. Boye la biso kimbangisme. Batata ba maman mundele azali ko luka to memela ye kimbangisme. Raison pour laquelle le 10 septembre 1921 papa c'est mon kimbango na mbanzanda lobi toko koma mukanda na biso ya biso moko ezali botanga libondele wana. Nous écrirons notre propre livre. Bon, tango kwa mukanda oyaye nkolo isoko chaise wapi. Nous devons nous préparer. Tozali bandini. Zala muinda yo mondimi ya tata Kimbangu. Yo mondimi ya tata Kimbangu. Traduisez maintenant en français. C'est pas croyant de papa Semengima. Bandimi bozonga nandaku ya tata. Bisika bitika lipolele. Bisoto ke liboso. Bandimi bozo. Vous les croyants rentrez dans la maison de votre père. Nous sommes des croyants.
to gangi. Non, bah tata ba maman, to pesa lukumu na nzambe na biso. Quand il dit une chose, c'est une vérité. Bon, il nous appartient biso banganga nzambe maintenant to expliquer to limbola. De quoi il s'agit de juste? Batata ba maman na makambo etali nzembo ya safu. Po alakisa bunene ya tata kimbao ya mulimo centre ebandi lelo te. Na kati na lingomba oyo nzembo ezwama Mantsweki Manzambi. Mantsweki Manzambi ezali nzembo ezwamaka na papa Mabika John Charles. Dans les années 50 et quelques, 60. Mantsweki Manzambi ezali kolakisa ndenge ba papa bango misato ba yaki na se atango papa kisolokele papa de lunga na papa dengela kuntima na musala oyo mutu na mutu epesamelaki ye akosala nini. Ezali le Congo na kotango na Congo, j'ai déjà traduit en lingala pour simplifier la tâche. Ma bomba mi wana couplé ténor wana nakalisi. Ma bomba mi ya nzambe kati ya motinda mina ye awana nse. Banzeneneke ba témoin misatu epesalama yaki motinda mina ye. 1 nzenene